eza wengete ozo comprendre eza wengete eza dynastie dynastie oyo abule ke non abenga master nanga quoi Bill na bengi kinga na bengi nga nozo sala choix na ye donc eza choix na ye mais so ezala ke eloko mo eza ke non voilà l'esprit peut-être de dire que non rassembler wenge c'est par là sans conseil et ça tes participation kaka que non vocale ou bien physique sans conseil les rois de la forêt lingeza nango nati peut-être loko na bango ça te loko mo il faut que non et engagé siko wenge non ça engage pas wenge so engagé ki wenge et ça neti famille moko balongola te ba petit frère to ba neveu to ba nièce bango nyonso bazala na famille so ezali na famille elingeza appel familial la coste c'est le opé master na yot na nzembo c'est le il faut que ndoyemba so boy ko cha nzembo wana apesa ndeko na conseil bino yosenga ba conseil na ndeko na nga oui c'est ça conseil toi wa siko na kena mamba pale pour na mona ba interview zo sala zo boya na nyo na kende et ya obimasu ndinga zaki baninga ba keko sa ki buisa buya ke tonia après tiki su tonia ngo ayesu bala samba ko ya ko fuka mana miso batu faux parce que nga après nga pena na ko sauter na après ya combat cash balobi ke non wenge mobimba balobi clan wenge mobimba je dis bien clan wenge mobimba na lobi maison mère na lobi clan wenge mobimba basangi sina bakoko na bakoko na tokotika ba mwa mukena na basangi sina nkara bana mutu ena bana na ye par exemple bana mukulu ba ye bana ntone ba ye bana tata ba ye bana ya Blaise Bula ba ye wana ba Gemeros ba Rozo wana ba master nanga ba Willy Star bana na bango nyonso ba ye wana na ba père combat quoi cage ce que combat ya cage na éviter ozo rêver beaucoup t'as fait rigolo podium nga boye quoi chetani boye miel de son boye on est allé what on rêve now on a évité tala bavo on est allé papa mbakenda nango veta boule ya kenda nango ve na biso evolokolai mtaza nango feregola na miel de son fidélité footing eloko zero etiki nga ya mpamba libungu tulu zambe na sala nini na mokili papa pourquoi pasia boyengo binano nde balobaka ke non toyeba na bilongi kasi mitema te c'est normal nayebi kaka mutu aye mutu so ozotala ke oyo azobanga mutu so otala ke oyo azala déjà mourir na nga ndenge banda yoka ba mielaleli ema wa José Kongolo mibekola lomvula kutwe kono kokole kaka pena mo pepe na banza kibolingo na nga toko banda kino liwa mokongo ngiama et serva biso tout bon potoleka jamais na kotika kozwa lisusu salité na bwaka wana na kenda na ndenge ya propre na koleka na pont na leka banini pont wana babuka kango ti pont wana babwakela yango salité te parce yango nezo servir biso to leka wana makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store allez osala nini o télécharger na kati ya portable na yo o télécharger application mobile ya tap sound donc TAP SAND allez niata to leka o koti ba coordonnées bancaires na yo o tindi mongo na yo na Congo sans frais bande ko tala ba chance oh frais d'envoi exacté sans frais d'envoi bato baza na Congo bakozwango bongo na Orange Money to bakoki kozwango na Airtel Money bazuyango mbala moko na Congo 100 000 $. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hotel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe supérieures et exclusives répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel,
Mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Oredezo Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Oredezo, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Oredezo met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Oredezo, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Oredezo est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Oredezo Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Très chers fidèles et internautes, c'est déjà votre émission Rêve des Stars qui est toujours présentée par Rina Amisine Biboza, tellement nombreux pour nous la émission de Bino Rêve des Stars grâce à Bino qui est toujours awa. Dans cette émission d'aujourd'hui, je reçois pour vous Miel du son. C'est avec lui que je vais entretenir l'émission d'aujourd'hui. Mais avant que je puisse commencer cette émission, je tiens à saluer tous nos abonnés de Congo Mokili TV, à tout seigneur, tout honneur en celui qu'on appelle LK et Jean Likunde, le Kili Mona Katia Canada, donc le Kili à Yambo. Du côté Canada, toujours Rajim Ngobila, Randy Ngobila et Plamedi Cobra. Mes salutations à vous tous. Et là, je suis déjà avec Miel. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Miel, Kala. Ouais, Kala parce que oui, Goluka bisoté. Mais tozali vraiment tozali. Kala poto moi. Oui, bah non, bah silence. Mon silence n'est pas synonyme d'absence, mais le présence dans le silence, quoi. Voilà. Donc silence c'est quoi cause nango parce que blablabla bla, trop parler aussi. Donc on se dans le système il y a fais-toi rare. Ouais, fais-toi rare. Les lots monique so zappé mingi karati au compagnie pas problème belé, c'est normal. Donc moi je préfère prendre beaucoup de temps pour le travail. Parce que émission déjà, je m'excuse parce que au début j'ai pas pu bien lire et comprendre que titre ça Rêve des Stars. Parce que pour accomplir ma rêve nayo, pour réaliser ma rêve nayo, il faut bosser sur ça. Faut prendre le temps, il y a réflexion, il y a un peu les balobamons à quarantaine, on s'est confiné, payer au mokuna, nous réfléchir, aux comment, voilà parce que tango makambo ezwa kamutu que non a minute comme qui ba production comme belé ba déplacement belé, tu vas manquer le temps maintenant d'écrire et ça que aux en attendant il faut vraiment qu'on saisir en quoi. D'accord, Miel. Miel batu belé ba ebi miel na wenge maison mère de ba ebi miel mais ba ebi te que non miel a sala makambo ya dégâts pe ya danger déjà avant akoma na maison mère et pas aller mpela mirage ko toti ko bango na ba émission kalaté que non vous avez ma ba soda ma casse oko pesoko mirage supersonique donc je lui salue mon bébé dis qu'il ni toi. Donc il y a ça jumeau nanga na ndenge tozala parce que tozala qui a na première voix aiguë na tierce aiguë
soit que il était une fois pas 19h20 nga sikona ke milaleli mawa José Kongolo mive kolelwa Vula kuto konoko kwa koleka kampena mo pepe na bazaki boli mon ngato. Donc on sentir que guerre mo ya ba chanteur mais voilà c'est un peu ça. Merci nandenge ozongi na moi muke parce que moni lelo musique na utolanda jeune moko na ba jeune na biso bazobeta ba afrobeat na landi afro mo bazolo bakeno alobi phrase moko que quoi succès belé mais talent muke. Tu vois un peu et rattraparande siko bato un peu plus tard parce que au moins ils en a ba âge moko boye ils ala sous âge à succès tes âge siko ko prouver kaka talent aux ala na au moins siko yo ezaki yango moni ke ba papa wemba ba kenda ki vraiment ti na honneur wana akiko kufa likolo podium donc talent motezo mema eza sous donc il ba succès teo ya bo mwana mais talent siko comme mema donc c'est un peu ça biso eza talent outi na musika donc banda pena na parler banda na chiki donc na kenango ti ba wana so parcours nanga wingi musique maison mère na exposer talent donc pas c'est qu'on est là que na kendagi ko koma pire petit avier to na kendagi ko koma mutu mo boya ko banda ko kendo songi so ko funda baninga ko sa non ngana ngai siko bolingo oyo le roi la foi apesaka nga ezali kaka boulot. Ozo pas ne kaka musala hermela yesu imela niati donc zo mona que non na ba collègue na nga bazo kendo senga peut-être moni collègue mo rotala que non peut-être pour na lo bana miel direct yobi ka mutu mso ozana ba mal intentionné mais bazo kendo senga pe le roi la forêt ndeni akoyemba na nzembo na ngate après nzembo na ngai fomiela yemba donc ba cœur nyonso komona donc c'est ça le talent ka mutu mema biso ba msupe ba ya pe na maison mère ba comment ba pire petit avier non toujours que na contexte on a je veux pas que na so na linga susu ko so la makambo ya batu te que o musu so sala ki bokinga non donc je parle que de moi maison mère oui c'est ça que je dis nazo lo ba plus ngai parce que na la question na yo je peux pas dévier na ba question no lobi que non mutoko kansane tikaka miel o ndeto ebelo na wenge musique à maison mère mais au sala déjà makambo banda ozala ke pa lempela parce que ba vocal neti wana eza ba vocal eza exercice katoka kwenda chu na boyo donc eza ba makambo ba merveille ozomona ceux qui ont un talent et comme ça mutu et quoi songi te talent na yo nde mutu yango eso défendre parce que bat bakozala ba telemi bazoyemba ye azate yeso ya zavwa na ye egosimba kero bien na minute wana ata ozana conflit na chef d'orchestre ozoyemba kaka bazana choix te fuka bacha yoyemba donc c'est comme ça que nazolobela donc dans le contexte wana donc le talent j'encourage des jeunes pour notre talent jeune bazana talent il faut saisir en bien. D'accord, merci beaucoup Miel après to betana masola maison mère ti to kota na sola na yo ezani zolo bana beta masola ya parler na bino papa na yo ba problème te on anda kuna bisoti après départ ya Ferrego là toi qui komona génération apparition en génération na bino ba les Bogart boya ki kokota comment ba yamba bino na maison mère. Ouais, ngana ye après Bango normalement je crois 1 ou 2 ans après Bango après Cappuccino et je vois donc parce que Cappuccino bazoué déjà faire bazala na novant les marquis bazoué ki bazoué na Goma wana mais herba keinde c'est quoi mais zala na presque kaka côte mais winge musique à maison mère m'a bien accueilli ça c'est ma maison quoi nayaki na position de baloba ke position déjà au kangi likofi donc oyebi ke ndenge eza boye guerre moko eza place parce que on mona ke notin baloba ke no chef de guerre double revolver ngako mona zwango za na Bruxelles premier voyage on a kendaka na s'auto proclamer eza ko tutenga ko tu malheureusement pour nga nazwa ko tu chance le roi la forêt a surnommé nga donc linga surnommé ba artiste musunga sikona na s'autoproclama qui na ndelobi non c'est moi Miel de son double revolver chef de guerre donc devant sikoyo baya tout
à part quand les marquis ozopane na ba période wana bali donc na ça na yaki dia na position wana que noté j'ai ma place. Il faut affronter place on a vendre peine. Donc voilà, donc j'étais déterminé, nous nous allons déterminé na carrière na eba sikonde ni na kumbela. Ambiance entre vous les musiciens, c'était comment? Amical, familial, ndebalobaka que non toyeba na bilongi kasimité maté, c'est normal. Na ebika ke mutu waye mutu so ozotala ke oyo azobanga. Mutu so tel otage oyo azala déjà mourir na ngandinga banda yoka ba mielaleli ema wa José Kongolo mi be kolalo mvula kutu kono kokole kaka pena mo pepe na banza kibolingo na ngai toko banda kino liwa ba période wana erna yi déjà osana musika mais na podium répétition ma deux sentir que quelques chanteurs déjà bayebi va vocal même ba collègue musu ba voango que son nom repose en paix vient ngai Bruno Dika nazala pena ba collègue musu ya wenge musu ya mezome na époque wana donc moni peut tokuta pas avec Bruno Dika biso ne stoketa la vie na biso tellement ba nolinga ba artiste trop mais moni ga master o nazala fan ya vocal na yo beta bani wana nazasu na vie na nga chakulenda mocha mais donc héroïe on comprend que master déjà ebisanga ki azala fan na nga na ba makambu yoka kuna beti lolaka zo ke kitela ngo bana donc kota kina wenge musique na wenge déjà qui d'assure na déjà il y en a na makambo. C'était pas facile quoi. C'était pas facile spirituellement mais visiblement. Spirituellement comment? Mais c'était pas facile spirituellement mais visiblement et cela est facile. Ozomona na otala déjà na tanga ke non nogolias na ebindengeli nogolias ayembaka. Ba vocal na écoute na pasola ngo kutu déjà ndé na zala nani la coste na ebindenge mo kentonga yemba ba vocal na beta ngo badada boalotien boalotien ye akenda babiloko mo bo biloko ngo eza na ngo ka babiloko netika ke to bien ngo ba mingongo ezaka ba acrobatie banini uta na ngo peka na bandundu et ça babilo ya hérita ngo kuna na ebité donc e bolote na liango tune kutu lelo master na ngai bo donc ya za mu Kongo penda ya bayombe penda tu di bayombe mais ermo bo babilo mo ba abeta ka isala penda biso na côté ya Chabwala et Nathalie il aussi il y a de la place voilà. Mais sikoyo physiquement ouais spirituel je sais pas si on est dans le bique no oyebani bilongi kasimité maté yango to yaki wana to yesikoyo mbala moko donc na makolo na maboko na mutu na mongongo quoi voilà. C'est un peu ça. Mais de son passage très remarquable na maison mère batubayoka basono à danger donc ozanelo moto beta to bakeno ekina à côté toujours et ça toujours y a bien au côté la biso moi son attends moi quelques moi attends deux vocal ni ngai mais yo nous avons un artiste tena vocal ni parce que zani ermo ezala pe bien ba sengo pena na ni sala vocal wana yo ba vocal na ngani na yemba na maison bosaki na nzembo ya kankol kakola chaba nzembo ebele onga na sala nzembo wana mna be ngo vocal bouchon parce que vocal wana mutu fungula pena disque wana yango mutu fungula disque wana pena ya quoi comment on appelle ça temps présent mais à part wana faut basala yo moko mo lili Gisèle ya mamoto na monaki hotel d'énergie na leli na mona yo na journée ndengo ngengaka lokola emballage ya cadeau ya fête ya wa mamude prouva na mona yo na journée ndengo ngengaka lokola emballage ya cadeau ya fête ya wa. Est-ce que ya choix na omo kwa nizele choix na nga ya choix na ngai mabat ba lo bagaki c'est que mila bandolinga ka vocal wana trop mais on ne peut pas ça bakambuti et lui peut ça makambo etikala mututi mama ya boinga sa raison souci na motema yo préféré okende nene anangi na goma na salini mama Niko mwakongo soki ozalaki na mamamelo betelinga maboko lololona
Soki alongolinga na motema na yo lukelanga espace na estomac masamba. Merci beaucoup Miel. Mon sengi merci avant ba voir les silina nti. O merci ngai cadeau. Nga ba cadeau. Na ba ko ba na cadeau. Les ana no ebele siko mon bilo so ebele ambria na moto. O ça combien de chansons dans la maison mère? Je m'excuse. Des chansons officielles et une chanson officieuse quoi, voilà. Où ils allaient neti que nous chacun a compte il y a doyen de doyen Limbonda, on a embelé maïba solution. On est allé qui neti chanson mo ya cadeau quoi, ils avaient cadeau à les rois de la forêt. Mon cas via zaina besoin de zimunga keti. Vient zimbo ngo bani viemba ngo caramel de son donc voilà. Mais fait de détresse na toucher jouer. Ouais, on paya ba banze mona ngo muni mnaimba paya ba kimbunda. Akarme yango yelele abane koko banambel mesango sak mona bewa kuralen. Donc on a siko pena ezai pena na bando evoquer banoko pena ba koko ba yeba ke noa mona bango siko banda boulot. Mona bangunda. C'est cramé les a discipline, c'est cramé les a travail, c'est créer un miel les a pour battre la position à miel bien ti. C'est ça, c'est créer un makasi non yangwan. D'accord miel. Bien nazo qui temps, il y a quoi comme moi 2 ou 3 vocaux na au sein la maison mère, mais nanzembo o ya kankol, vous allez plus ce qui boyemba, vous avez trop na hérité Watanabe. Ils ont ça la bien, Dieu na binomi baloana. Oui, très bien. C'est créer la complicité na binoni zaleni. Les aïka que non des soldats, des grands chanteurs bazo yemba quoi. Donc des akande nazo ibsonde to banda Dio yangana mirage dengue zalaki. Donc zandenge moko banime malheureusement banzembo fallait to beta ba Dio ana bon. Parce que vie ezali mais ezaka que des soldats des soldats vous avez biso image le quoi vous allez na guerre nitka boa na guerre osuka beti bo oya boy les gars mais musique ezalaka na guerre musique ezalaka na guerre na minito toza en état de siège toi en état de siège na minito donc ezo singa ke munna mutu donc balle na chambre. Mais toi en état de siège. Yozo ka te mokonzambo a décrété l'état de siège. Tout ça état de siège. Faut yeba que toi pourquoi peut-être fallait na zambala mo na parce mikolo yo respecter ngo donc tenir vert. Donc mikolo donc les recommandations. Na mona Congo nyonso congolais tout ba oyeba yo na ba coin donc beta quoi ensemble no tenir. Donc ba musu ba benga ngo quoi. Bo benga ngo na ba terminer. Zonkion, vers militaire, donc yango wana nde sikofuto la ta mikolo état de siège. État de siège, au message muto ozwa message donc les amis qui les là partout état de siège parce que au moni soki même ye mukonzi mboka leki azomona makambo wana ezo yebisa ke no biso tozu yango au sérieux. Donc il faut baradiquer batu wana ti sika ba utaki. Donc c'est ça. Départ, il y a des musiciens dans la maison mère, des musiciens balongo, miel, posé, calme, le corps bougé, tout ça que c'est la ligne. Non mais tobota magamu kolomoro tiens, nayaki pena mutu te jour nayaki ko sala test donc nazaya ko na lola mwana ba jour la test na ba période wana digital na PC mbote place aza na États-Unis quand il est loin. Donc on a ndeko nanga yolo. Mais nayana mutu te na mutute na yanga moko naza natana ngayo na koki ko sala makamu nyonso o eza parce que chacun a son destin. Ouais. Vous avez le mot à Sima. Non. Et le moko te donc ezalaka kazaka. Ezalaka kazaka. Na monaika parce que na loba yango bato bele ba comprendre raté. Ma vie na nga ezala mystère, carrière na nga eza carrière moko jour ba na ko sala documentaire à carrière na nga maintenant les gens vont comprendre que non, c'est un artiste ou eza pena descendant nzambe pena mutatinda e. Parce que toke mwanda ba période wana bani nukutu talaka na ke voyage kutu bani na bela fort voyage wana au Saranati. Scope na ba lox ko na kangi ba lox wana neti banani bobani donc mona penage non mutu motala mokie
ba lox abenda kanga ba lox bo banani et tout na loba phrase mo na loba ke wenge musique à maison mère banque nationale ngai siko ne na zama na mwana o na kozela kazaka et puis le roi la forêt appelle ça kazaka na ngai c'est ça donc eza ba émission no titre na nini rêve des stars eza ba rêve o penga na zala na ngo na vando obike le roi la forêt banda carrière na je sais pas peut-être avant o na roza na zaina chiki na zoe baté na ba discours na mususu banda maison mère na alobana noté que non musicien wana na ebisi ya sala disque na na TV ezate que o ya palais peut-être ba solika na palais ayo ça tete mais na TV avandi pour une fois donc du coup alobi que no ba balisaka mwana mais bateka mwana te j'ai compris que c'est long ma solo o ya accomplissement yango ebandi ko s'accomplir que non kazaka o yo na banda ozela yango père apesi alabi fongola porte yo moko sosola otika la pe ki dibo comprendre otika li ki diba so na tila ki diba mbelelelo préambule bimite aza fier nanga ko comprendre que petso yo atimba à comprendre alaki si pe force qui accueilli a vandi na moyen de bord à réaliser album na niveau ya son alikolo kaka na label na biso ya Global Pro de MDS Music tu vois aza fier nanga qui est Weranson pour toi c'est on a un mentor nanga on a mentor on a perte. Si tu peux définir Weranson, on peut définir comment? Si on définir Weranson, on définir comment? Et ça coûte pas si tard. Définir quand même. Na redéfinir azanetika quoi pont maréchal. Lelo mututu akoma zo kendo zo carne na boma pena zo leka na pont na banini. Osopan mokongwangiama et serva biso tout pont potoleka. Jamais na kotika kozwa lisusu salité hein na boka wana. Na kenda na ndenge ya propre na koleka na pont na leka banini pont wana. Babuka kangoti pont wana baboka lango salité te parce que on ezo servir biso to leka wana donc aza pont o serva biso bato ebele to koma pe ke lelo vandi bo ba yepe non je viens te voir chez toi bato ebele tout ça ebele ba leader ebele lelo donc ba legi likola mukongo wana banini yango na sana eloko moko nzembo na odedier yango on dédié les rois la forêt nzembo moko mais ezana tana hein titre ezani non on a déjà une idée bon c'est sûr on a déjà moi titre qui na le titre ba titre il a un belende na moto on a une idée au dédié ça déjà mokongo ngeme comme escalier moto tu amataka po buka kandembuma yo sima basundoli ba poso akoma poubelle ha mwana bato asambwa lelo ozopan skoyo nini on regrette nini na batelika yango banini donc lelo na Zénith au préféré aux ananani vraiment na omati vraiment boyé obité sur la préambule te au sauter tout comme déjà na Zénith préambule déjà bima Zénith to betina noté et betamina noté non to beta masala maison mère ça que déjà au début que notre qui na masala maison mère après to kota ce qu'on a oyayo tu étais d'accord alors Zénith et beta malelo vraiment na podium ce que ni oyemba au profond na musicien il y a génération là artiste aimba kana ba mission génération na été artiste aimba na ba génération nyos parce que sozo viser ka opposer ba question ka génération nanga donc ma trop na minute wana neti ozo tala ba bela chivate ozo rêver beaucoup ta na faire rigola podium nga boye quoi chetani boye miel de son boye on est allé what on rêve now on a évité tala bavoa nezai papa mbakenda nango veta boule akenda nango ve na biso evolokolai mtaza nango feregola na miel de son
Et ça, parfois, mon rare. Biso tozana capacité ya tierce, ya kati, ya kundula lisusu. Et puis il y a on voit makelele. Que no batu baroza la 10 ba oye ma meyo siko ye lobi bo sana na bino pe makelele. Au fongoli siko tierce. Ya gnya. Peno sentir pena que mon tutu azana bani na sentir qu'il a comme étouffé. O ba matise les micro. Mais ça comme matisa micro tu sais. O mona ba che micro non na de ya bani musu ba chata na ba 10 ba 11. Miel. Vous comprenez? Non, comprends. On est à la peine soukana. Na ebite egoza ndeni. Faire le sentir à miel là na posa ile au moins bon. Na ebite egoza ndeni. Siko na deuxième voix net ya Olivier Polnareff. Vous comprenez? Siko deuxième voix Olivier Polnareff a osa la peine net si moi chwa mabialo avant nasi. On a évité Kinshasa ko suko abi. Miel de son. Non, ça chanter peut-être. Je m'excuse, on ne peut pas parler des gens donc. Mais ça, ils ont un cadre de musique et les canangos. Ouais. Et Moussala. Quand chanter peut pas benga peut-être que nous y a 14 sala nani boa bangi azota. Atala que non peut-être na okeyemba nini. Ozopan mais il arrive à peu battre pour ma chanteur ba ko koyemba to ebelo ko yemba. Si. Yango mona esenga il faut toujours ko travailler trop ko yeba pe mango et puis ko yeba o mona ke o bando banga ta podium te ata batu baza combien ba telemi soki oye wana faut tika ka mo eloko. Ah, merci beaucoup Miel Disson. Miel réaction na ezani par rapport à dynastie ou ya Ferregola obi ki esa jama kelele na internet. Vrai boule. Et ça déjà makelele que non ceux qui bâti ou raté na projet wana eza na sens té par rapport selon yo ndenge lobaki réaction des amis ceux bâti ou raté eza na sens na projet wana non projet à mutu eza projet à mutu donc omoni so eza projet moko peut-être mutu a ciblé à lobby voilà peut-être ba master nanga génération na sala na bango eloko mo boy peut-être ba master nanga mususu pe ou a génération peut-être omoni tout ça batu okoko mona pe que non bon ndé tout ça na bat ba génération master oyo azo émerger bien o wana azo boiter moi moké mais nga peut-être siko na zui moi kokia moi ebelé peut-être nako sunga pe maso azo boiter ozopan na pesi na financer pe ba nini na cadre na parce que la dynastie, je crois pas que non mutuneti et quoi venanga mabiala to emelia ayeka ayeko chaka nzembonga zui eloko te tout donc et obima irresponsable c'est que ça ba clause moko ezana que non bazana bango na mo ba indemnité na bango donc c'est quelque chose à louer ko betela faire maboko parce que peut-être ezo sunga pe ba tumusuzo roza la pe que non na minute wana ezala que non faut achaper mutu na mambo mais contexte pena ya nani wana moi personnellement eza wengete on se comprend eza wengete eza dynastie dynastie oyo abule que non na benga master nanga quoi Bill na bengi kinga na bengi nga nozo sala choix na ye donc eza choix na ye mais so ezala ke eloko mo eza que non voilà l'esprit peut-être de dire que non rassembler wenge c'est par là sans conseil et ça tes participation kaka que non vocale ou bien physique sans conseil à les rois de la forêt l'ingeza nango nati vous comprenez mais tellement ils ont une conception ya faire moko vous comprenez o azoli ba que no ebi que no na bendi mabiala na bendi seleo na bendi kinga na bendi ngana basali et tout ça est loko na bango mais sur ça pour na génération na bango il faut même na ba la coste wana batika peka ko tika ko libanda ba kotipe ba bendi pe na génération na pe na mo ba teka bazala ki pe na nani wana génération là je vois encore qui tac Adjani Adjeje na ebité ceux qui déjà cheni na et ça est loko na bango ça te loko mo il faut que no et engagé siko wenge non ça engage pas wenge so engagé ki wenge eza neti famille moko balongola te ba petit frère to ba neveu
to ba nièce bango nyonso bazala na famille so ezali na famille elingi za appel familial ezali ti appel au le roi la forêt asali eza appel familial alobi ke bana nanga tout ya wenge donc mutu to sentir ngana mona le roi la forêt donc soko za na tana yo so moni peke non bazwaka visa oluki visa na yo peut-être osengi le roi la forêt aide yo baope bazwaka te bazalaka pe déjà kuna peut-être bazunga kuna pe baza kutu donc bokutani bosali na là c'est autre chose vous voyez là c'est autre chose mais on eza nango eloko bato ya dynastie tika ba ndenge ezokende wana voilà mais yoka ki yango dako s'attendre quand même sur ba ko bengo pe invitation ngana za artiste na s'attendara na tout bakobenga na butu na moi na nani sala boy et maintenant eza erekoti na litoi nanga Nathalie intérêt nanga ezani na eloko yango s'il faut donner l'accord je donne mon accord s'il faut pas donner l'accord donc c'est un peu ça mais du coup je suis pas contre l'idée na bango quoi parce que je sais que la spéculation mo ezala renom mutalobi bu ba changer en contexte ça contre yo baki keno ko za non sens ce qui participation ya wera ezate te mena ko porter nde baloba ke non wenge toujours non ce qui wenge toujours conseil à le roi la forêt est important ce qui wenge toujours conseil à Jibin Pian est important ce qui wenge toujours conseil ya Adolphe Dominguez est important ce qui wenge toujours conseil à Vieux Blaise Boule est important c'est ça que moi je suis en train de dire conseil peut-être ya Kweke Didier Massela to ya vena biso ale makaba et ça tout que non voilà ils ont fait appel par exemple à un animoko là ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais si vous avez l'eau, ils ont engagé maison mère. Maison mère, ils ont engagé maison mère. Conseil IP à le roi de la forêt, c'est important. Faire le roi de la forêt, ça souna li kambuta. Yo mona te venso na tanga kombo na mais kasi on a problème te. Pour dire la vérité, moi un peu froid. C'était pour peut-être attaquer à Vienne, mais à comprendre à Zonga, à s'esquiser, à Zonga, banini et tout. Ce qui est un bébé, tout na yangiama. Oyo quand c'est mon adi. Ça peut qu'à éloge bana basala na parents tout Vienne à bango. Vous comprenez? Donc on a tout ça là pour embrouiller moi muke na zone na n'embrouiller te na obaki que non ceux qui ouera participation exacte eza no sens tozaki wana n'embrouiller te mo mutundo pese explication mais ouais c'est un peu ça c'est un peu ça mais eza projet a raté eza projet a bato affaire botika kokotsa makambo na ba biso na ba wera na bato tuna biso ba question belé botuna raye à répondre tuni ndeni no obengi eboalo tente c'était na bengi te pona bo ndeni obengi bouton merlin te na bengi peut-être pona yeba qui était petit on a mona ki kana na télévision par exemple ndeni obengi kingani te donc on doit comprendre là ça ba question vraiment faut poser biso boye tout ça bato ezaki oyebo bandi opposer un préambule na yo parce que yango wana nde ngai quoi voilà aucun PC kas conseil na pesa na un conseil faire pour la mitona no ba bimina nteke ba dans na studio conseil aucun pesa bango baza ba ene na yo aucun pesa bango conseil ni par rapport à la dynastie conseil comme quoi mais c'est un projet c'est un projet. Artiste, oui bien artiste bazo kembana, yebi bon combien peut-être ya obimsa wana. Conseil zaka que nous ils la projet moko ils la sérieux. C'est fini. Ils la série parce que fois la sérieux na ba master na oyo a invité na nani wana donc projet au kende bien za musique ya Congo ils ont gagné. On comprendre azaka série na ba master na invité après sim o ba senga to so les apeke no régler à l'amiable ou bien na ndenge ya ba décharge et tout donc nyonso eza ba close ba ko bandeni au sala conseil aux alaka que non et kende bien biso tozo pesa ba bénédiction na biso na musique na biso ya Congo kende toujours liboso mais seulement elo ngana osengeza que à se focaliser pe ming na parce que ça des albums na album na yé
pour ça très important pour ils a carrière naïe on a carrière d'ensemble parce que c'est nostalgique on m'a dit Toyo Kanan c'est pas du comment dirais-je c'est pas de comment dirais-je de surprise de Togoloba et sa surprise déjà nostalgique koyoka susu quoi c'est Léo Azo mais moi na muke passer air bazalaki c'est Léo Yemba giti siko awa peut-être mon c'est Léo siko Azo Yemba et loko ko zalaka moi changement peut-être Bill pe ko linga oyem te Bill Yemba de Ansembo moko on a des bazaki ensemble on a siko c'est Léo Zagi Yembi nanti c'est Léo Zagi Yembi nanti mais peut-être ndenge déjà comment koyemba na ye akoyemba pe na nani wana peut-être cause la surprise oyo bat barotala siko ke c'est Léo azoyemba Mabialo Emelia Ferré Gianni la coste c'est Léo pe master na yot nanzemba c'est Léo faut que ndoyemba so boy go chanzembo wana pesa ndeko na concert bino yusenga ba kosona ndeko na nga oui c'est ça concert wana siko na kena mamba pale pour na mona ba interview azo sala zo boyera nani na kende et ya obi masundinga zaki baninga ba keko sa ki buisa buya ke tonia après tiki su tonia ngo ayesu bala samba ko ya ko fuka mana miso batu fo wana ba master na ye nga za concert na vena ngai ya pale wana ba master na yo kende na proposition du moins ke ba benga yoti pour nga na ko condamner pe mon kentongati na surati donc de la montagne dis-moi que ba benga eti mais ceux que non ba zip téléphone pena que non ndeni mwana mai ozotika la boende nte fois kende akei apesi lisu makamuneti aimba parce que ezana ntembo mo aimba na tikeli ama keli alinga na kei na ba inspiration banini tu donc ça déjà na banane bien donc a kende et puis a zongili esprit wana mon esprit wana azongi l'esprit wana yembela babiloko wana ba oya kilelo te bakilelo ba un coup na yo kiango eza bien mais eza la coste te donc siko la coste wana zonga bo bunda pena total pena ke ba combat cage ou azo beta parce que nga na après nga pena na ko sauter na après à combat cage balobi ke non wenge mobimba balobi clan wenge mobimba je dis bien clan wenge mobimba na lobi maison mère na lobi clan wenge mobimba basangi sina bakoko na bobo bakoko na tokotika ba mwa mukena na basangi sina nkara bana mutu na mutu na bana na ye par exemple bana mukulu ba ye bana ntone ba ye bana tata ba ye bana ya Blaise Bula ba ye wana ba Gemeros ba gozo wana ba master na nga ba Willy Star bana na bango nyoso ba ye wana na ba père combat quoi cage ce combat à cage na éviter pité de merde voilà on est na éviter on est ndeni te so to lobi pege bana nyoso na te ba o ba tika musique wana ba o bazala suna right ba tika bo bazana te ba vanda pena ba o pena to beta suma so na ba on te ba vanda ba o tout bazana baza suata na mo nzembo moko mibale na terrain tout bayanano baye ba o batu bazoka na solo na bango na cité on comprendre biso tout clan wenge o ezala pena to betineti franc-congolais ozoban peut-être tellement bon quoi kulutu mo ko banda pe vie Blaise Bula ko banda mukulu ko banda pe bani to bandi okita to modo okita kali dusu oyo fongo mwana ya double non ya mabe non c'est un peu ça quoi donc la musique est tout tellement elengi trop ya ngono moni donc voilà quoi c'est un peu ça na évoqué quand même et qu'on a pour ko sur la rara quoi voilà oui d'accord merci beaucoup Miel Papa Wemba a kufa le 24 avril bon déjà l'équipe mais on n'a pas eu le temps vraiment ya kozwa mais tout ça kana ba période ango Papa Wemba zaki muto alinga ki minga zaki ko apprécier musala na yo souvenir nini otika nango pona Papa Wemba un souvenir na makasi c'est très symbolique donc nga atana zampiaka naliaka mbongo wana ti ti lelo nazala na mbongo ouais ti lelo nazala na ti lelo nazala na billet $100 Papa Wemba pesa ngai eza ba mbongo mo fo tcha on a misé parce que au moins na carrière il y avait beaucoup histoire na yebité
nganga na ebité mais peut-être ba vie na biso ya kala kala bazala ina ye ba ko ya ko beta pe lisolo ba témoignage mais que Papa Wemba a mati na podium à côté lopoko na poche abimisi mbongo na ye abambi musicien chanteur ténoriste netier na génération na ngata mongoti parce que so na lié na ngambongo wana pe esila na ngoti mbele sila kala ça fait combien d'années mais nazala nango na voyage nango nazonga nango ezala kaka na kati ya coffre nango banini na sala coffre na somba coffre moko pena pona mbongo wana ezana neti mbongo ya musée na zelarti série ya dollaro peut-être na ebité so ba changer et ko les kara pena donc mon musée parce que ezana signature ya date wana ko manga moko donc eza ata nazana mpia kata petit na ngambula makofi bokeseni ya eba nini o master na antidote alobi ke de bef de ba forme na pese mbote na banda déjà ko pesa pe ba master na ngam neti alenka tanga katange donc ya otala biso donc mon ami personnel firmé matoto na bosaniete donc balobi que singa rosalara large quoi au moins ndé balobara large rosalara large quoi donc venanga Roger Badjoko na pese mbote parce que histoire otobeta ngo trop naé papi congolais les portefeuille donc Junior Loboko le chef d'entreprise na pese ba mbote trop Hervé Bomolo na bosanité carré bilombo fashion donc tilelo na bomba. D'accord, merci beaucoup Miel. Premièrement Miel, félicitations pour ton orchestre, très bon recrutement vraiment au Sala. Ce que tu as le bel album préambule. Tout mon album est bimi kitoko Marnos kitoko mais promotion et ma qualité. Mais en gros tout ça là, ce qui au lobby que promotion et ma qualité c'est que chaîne na biso bino et ma qualité. J'ai accepté kasi yango na lobby na accepté pe chaîne na bino passer na ebi que non chaîne na bino peso ça la promotion. C'est ça que notre promotion tout ça là parce que bato ebele bazo ba comprendre makambo promotion ngo pe bien ti. Ba comprendre promotion bien ti. L'artiste au azana producteur azui elo konae artiste azo jouir na ba makamuna mususu ndenge zala kaka producteur s'occupe na promotion mais artiste azo autoproduire ni nae na ba moment au biso tozali eza compliqué donc ça il faut avouer so ibutozo avouer te zo mona net que non on se met na place ya ba orgueil que de se mettre na place ya artiste et puis réaliste vous voyez. Européen ça peut planter côté plan na ba chaîne na ba télévision mais au moins on a peut-être batindo texto mo mutumo bobi ke mutumo ko boye banini ah na yoka kandinga zo sola na banani wana vous comprendre c'est pas facile mais moto le feu moni boule yali bende pena boye ba tiango na moto pena o balingi ba fondre et quoi or sur la rouge bongo ata au simbi yango au simbango 5 minutes 2 minutes té parce que parle la mozika nani parce que album ezaneti moto bolinga té maboko ane kolemba et opela nango parce que ninga ezaboye eloko eza bien c'est de dire quoi c'est un très bel album et logo ezalaki mabe pona nga de dire que non ah Miel bilo ni so beti oyo parce que biloko ebele ezalaka pena bato balo bagino ah ya sali bonia yembi kaka ndenge toyoka ka yembaka mais l'exception pour moi c'est une très belle album tout le monde est d'accord alors laissons le temps ndenge toujours kenango na promotion na biso tout ça na ba stratégie avec moyen na biso ou izake bato ebele ba vanda kaer ba otala que non voilà album moi c'est très bel album toko sala ndenge ni parce que valeur et artiste ba etufaka ngoti valeur et artiste ndenge bato bayoki bayebi que c'est un artiste valeureux il y a des producteurs bakoya il y a des sponsors bakoya il y a des donateurs bakoya il y a des gens qui vont venir pour soutenir l'œuvre vous voyez donc naza apprécié natikala kozana apprécié pété mais c'est comme si tu te sens vraiment étouffé quelque part non je te dis que les système mon système autoza na on a kinlelo ça c'est fait
ezanga morote bato ebele bani même ba bikolo ebele comment nango eza ebele na ba chaîne na ba différentes chaînes na biso ya télévision on comprendre mais tozo bunda nango et kota et otambola déjà parce que ba stratégie tous en ba stratégie ebele et go bima nango pe bimi libanda to koti pe Afrique na minute pe to bandi pe promotion na biso na parce qu'on a bateau Afrique au gros avec je m'excuse de faire nino gros à la peut-être avec un 500 € ici tu envoies na bâtiment bazar na Tanzanie tu envoies na bateau bazar na Gabon tu sens que au kekutana bateau bazar directement bazar sérieux il commence à faire nini donc na yo moko zota que oh zaka mbongo na kaboli moi 250 koto 250 koto yango be kangi banani otizo kenango donc osomo na pe ba résultat nango ezali tu vois et pas na biso yango tozo sala mabe eza mingi eza que vos titres ba titre na bino bozo tchela biso na ba émission ezo étouffé ba artiste na bino so bozo ebate bino bien sûr na ba patron na biso ba chaîne ezo côté la bango balar bazo zoa ba vu ezo vimba parce que de tout et tout mais d'autre part bozo servir culture na biso te bozo étouffer ngo parce que ndé nazabwe na ça tout ça une émission to fini mutute mais au moins titre kuna ba yeluka ka kombo master na so ezala souvenir on a ebate so ezala nini to esoka ebisa bino ke to wela mwasi ngana e so to wela mbongo to wela eloko tse so ebati yango na ebisa na ba journaliste na ba nantu to wela eloko te yona nani Siko yozo ba yona nani kasi yona nani za titre ya folk na bimisa kiboso yango na tino no ina ebisa yona nani ozwaka ovandika boyo journaliste oluki miel osali émission okekunaka ke no miel ndenge ya pupoli raison X so nani yo moko pesi déjà réponse que notre wolela ne loko te comment ça va tayo te déjà que mais te kasi on azo ebisa yo pour comprendre que média na biso na mito je suis là nazo lobelo album na préambule o eza album eza na banzembo toutes les chansons banda débiti o ya suka eza kaka ba tube on se comprendre o eza que non album pur o eza que non donc na minute so mais chana no album na yo bandi ko yoka ko auditionner bata papa oyembi na yo mais makambo yemba mi a moi mobile wa mystique donc on va te dire ça cache on comprend yango na ndesi photo lobela yo ke kuna pété loba ke non na peso titre lobata ke mi la lobi ke album na e eligi album nyonso o ebimi na né 2020 là j'accepte parce que ça so muta zui yango a chetemba zui album yango bandi ko yoka première chanson deuxième asa na raison moi mobile wana Kio kindo tchelanga kio afingi na d'abord na finga amutu te ko finga batu c'est pas mon truc et dire la vérité oui vous voyez donc il y a des périodes où na kimaka nanga penda o journaliste abeng na tina Darnell Monto to be o moni ba benga mingi obego ba bengi Chris Ramsey King manager nanga Afrique du Sud to ba bengi Jires Mudiasupu Omuna pour nini ba titre na pointé presque pardon je m'excuse na pointé presque taba 4 ou 5 journalistes vous a peut-être ba roye na rolinga ko sala émission na bangote c'est mieux que na sa na émission te bina sa na direct na ngai et tout c'est fini. Merci beaucoup Miel du son au sali album na Kitoko mais pourquoi jusqu'à présent tout ça kana clip moko tout ça kana clip moko parce que yango na ndeto tchena marché. Normalement, tous on a préparé maintenant de faire une conférence de presse parce que je tout ça Maël tout qui était dans ma cambotie tout si ici on est sur 5 et tout sur là na bino bapandi sango je vous respecte tellement beaucoup on les allait question et attend na demande on me demande ni album obimisi plan au pesi bango mwanani mais si qu'on des abos tous na ba clip mosu déjà to réaliser na ba auto réaliser on a réalisé pe na Mikili. Mais d'ici fin du mois, tu peux ça déjà date moko ya conférence de presse pour suko mbala moko to bandi ko boka ba clip mosusu et tout donc clip ali boso après o eroza peut-être na rocha clip ya vina Jano Binano donc fidélité zéro. Fidélité zéro. Pourquoi titre wana? Hein? Pourquoi titre wana fidélité zéro? Fidélité
footing eloko teo zero etiki ngaya mpamba libungu tulu Nzambe na sala nini na mokili papa pourquoi pasia boyengo binano na mikabina losambo ba jene na ba retraite na bondelo yozonga Zoka yo kende peo zonga yo bala peo bota ya yo bombela ngai Nasilisimi bongo nyonso makasu na bimpuka na bokolela yo mwana Andimi nasalela persévérance patience na fidélité joue kofuta ngai Fidélité footing eloko teo zero etiki ngaya mpamba libungu tulu Brusu. Merci beaucoup, Miel. Je crois que tu as posé la réponse par rapport à pourquoi fidélité, beaucoup qui quand même à répondre à moi, Nzembo, qui non, avant de bolingo, foutre l'oroté, moi c'est qui a beau, à bomba nae. Donc, Bozu réponse à répondre à ça Nzembo. Oh, pour préparer peut-être job à concert? Oui, normalement après conférence de presse, Nabiso, on a décidé de comment programmer un concert à Miné. Donc, au bêta bisika nyonso bateau bêta ba concert. Nabisiko bat pété ba rota que non ah est-ce qu'il y a ko bêta ah wa metoko bêta ngo bat ba comprendre que ba mourir à bonne musique baza ba sûreté ba yo kaka baza na besoin de yo kaka la bonne musique, c'est ça qui est très important. Merci beaucoup, Miel. Aux abonnés à cette émission Rêve des Stars, dans cette émission Rêve des Stars, tout le temps toujours tout est rêve des stars na bisu zala nini. Rêve na yo ezalini pour le moment na musique. Rêve ya Miel na musique pour le moment. Na rêva ka ke makamunio suna osala tellement uza munene mingi. Na tikala monument na musique na bisu. La musique africaine, pourquoi pas mondiale. Donc rêve nangai ya makasi ezalaka jour na obetaka na koyembaka jour na koyembaka na opéra on rêve na makasi na bula yango so na eu occasion na donc na robetela ngo ata un mois na damangati na concentrer ka chana ba nuance po ekozala jour moko na oloba parce que so na koyembaka na ba dimension moko o ezake na ba voix bandeke na ba voix ya bangungi na ba voix ya ba crocodile na ba voix ya ba chauve-souris. Non, Luka Baba sorte à Banzelanius, donc voilà, c'est un peu ça. Donc un jour, Sogi Nazate, Balelanga et Pending Tolela Rochero, Ding Tolela Papa Wemba, Ding Tolela Michael Jackson. Miel poto comme un peu Nasuka. Souvenir ni Niamakas au garder pour le moment parce que nous aussi c'est carrière na tes souvenirs Niamakas au garder pour le moment na monde au côté de la musique souvenir Niakafobi qui était grâce à la musique ndeki na zoeloko souvenir nanga makasi na ya liboso musicalement parlant eza koyemba na kati ya trio puissant ya musique congolaise. Weranson le roi de la forêt, leader des leaders, Papa Wemba Mouzé, Nyoko Atembe, Papa Lutumba les feux, Bangonio Sotema Bakenda Natigala Kanawera, tous les trois batouana, Bazala Wana Baloba que non petit Nabiso Yemba, c'est toi notre relève. C'est ça, et ça souvenir à ma casse, n'a habité. Soit tabat balobi, pour n'ani oloba tout le temps, bani na web saban que non moi je suis pas ingrat. L'ingratitude c'est pas mes oignons quoi, voilà. Donc nganaza ingraté, il faut nazala toujours reconnaissant ina suka ngolo nazala toujours reconnaissant dans les rois de la forêt parce que c'est grâce à lui oza que non na yemba podium mona Papa Wemba lisusu parce que na yembi n'avait beaucoup d'efforts lisusu na grand hôtel. Papa Wemba yembi pena dit est-ce que mazaka penga yo kasamate mananga elukaka yo via vandi tale asengi pe nazana coin asengi o mata
nazade na na podium mais c'est que non continue. Modela ya sala la petala banani no babika souci abalingo e komisaka ngo. C'est la chanson qui m'a demandé de chanter devant mes collègues, mes nombreux collègues devant le roi de la forêt. C'est la chanson où il y a Koufeli na un podium na Abidjan. Omoni ba souvenir fort au ngana zwa na musique. Lelo Moutoroz a un succès lui a roulé Kamiel Lelo. Mais est-ce qu'il y a une référence à roulé Kamiel? C'est ça. On comprend. Il faut une référence pour les Kamiel. Un message que c'est un fanatique non par rapport à l'album non préambule. Parce que tout comme déjà na souka. En tout cas, continuez à vous abonner massivement à la chaîne YouTube Nabisu ya Miel de son officiel. Parce que banzembo nyonso ba titre nyonso to cha yango izawana. Pour auditionner koyokango. Bosomba pe album na ba o ba yoki yango te. En tout cas, moi je vous recommande boyoka album préambule. Et ça n'a pas potentialité, et ça n'a pas rumba pur, et ça vraiment album où que non il faut pardon ba jeune ba yaya ba leki bana ba tutu ba yokango to ba to ba linga ndule. Bon continuer ko s'abonner dans Instagram pe Miel de son officiel. Facebook Miel de son officiel. Donc bon continuer à soutenir Bisso, continuer à soutenir l'artiste Nabino. Événementiel ils ont kufa mikolo donc na ba pandémie makambo nyonso donc c'est un peu compliqué mais on est en train de travailler na ba moyen de bord tozo ke nango zo ke indépendant nzambe ka zo pambola biso donc nzambe aloba na sima ya batu donc aloba pe na sima na bino pour soutenir œuvre ya ba artiste na bino donc ngamoko ka ati quoi donc ya ba artiste na bango nyonso parce que na lingara musique quoi voilà. D'accord, merci beaucoup. Miel, vous avez une dédicace? Par là, je vois encore Steve Lufalanka. Moni oiseau contrôler Mikolo. Kafunfu. Steve Lufalanka. On a PC Bambote place à le boss Steve. Na bossa ni pété donc bafan nanga nyonso ya Angola. Ngwabi Madinga, namoni wana Patrick Nakasal, Nakasila, namoni Manjouanga Nigilin, donc Mvwandu Lumonadio, donc na pesi bino tout bambote, donc Maître Chan, donc bino tout bana Luanda, bambote na bino. Sur na matisiko na ndenge à vitesse ya kokende na Kimbalamon na keko na London City par là je vois donc mon ami et frère Dodé Mbenza Tripoli Venanga Lopez Sambi le ya ba Lopez na bosani pété Passi Chaliba par là je vois encore Karine Manar Ono Issa na moni susu ya Pati la belle ya Pati na bosanité Rabi Viris na pesio bambote place aux alliés en direct de Parigo antidote de bœuf de baforme na bosani ote dadi mavungule vita galuji do malgré au silika mais yona nani aux famille na bosanité venanga Roger Bajoko Papi Congolo les portefeuilles et puis na pesi pe na chaîne na bino nyonso mbote et puis na émission na yo. Je vous encourage, voilà quoi, donc allez de l'avant quoi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à Imak Makengo qui est derrière la caméra. Imak, c'est déjà pour notre titre. Là, j'ai dit encore merci à Capresquilo quoi, merci à Ejan Likunde, boss en dollars depuis Canada, Diem International, Jess Mzaz Maboko Bank, Ornella Kouete la Barbie très noire, à mon grand frère Marcelin Toyi Boami sur les M majuscules. On se retrouve déjà à la prochaine numéro. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la Fondation Dole,
a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.